Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka ya pamba bilalela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Bwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi C'est quoi, docteur? Oui, docteur, juste toujours malade, mais jusque-là, dans ton hôtelier, elle a sous coma. C'est un accident juste en face de la bus. On va même la clinique, ça c'est pour alors, c'est quoi la radio? Oui, tout ça qui dit à la radio, tout ça qui dit à la radio en tout. Mais fracture les athées. Et après, tout ça qui suture, il y a pas de potanios. Les fichiers qui sont là. Et vous avez prélevé la tension artérielle? Si la tension est basse, 7-4, tension Zabukita, il y a un autre quand remonter, c'est là votre compétence. Azopema nikitangana nikilangeti kokati masasi azopema ombaina ngabendeko paperiti papa ya bandeko ya nangai kabi makamona no salama te papa bagato balana ya papa no salama na botete papa ya nanga bandeko ya kuidia sulu pinza ya nanga ulikamwe uchi wapi iyo mtu kilingo kini voice na upende ya sulu kuna pena ba accident ba cardiac malado biso la familia biso banana ba koko te makaba cardiac te uchi wapi ya nanga hii nalobaki na bikumba kumbana bino nalobaki na ngai ukamata oyo boyo chana ndako ukamata oyo boyo chana ndako naloba bate ngai mtu mabe boyo bakangate siko oyo lili ulikambonuka ya kwa kisani. Bon, mesdames, messieurs, où est la salle d'urgence? On a fait 5 minutes. Vous en avez fait 7. Madame, elle a besoin de calme. Non, moi, ça va, d'accord. La maman reste et toi aussi. Bino vous libérer ça, Monsieur Freddy. Présent, docteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous serez là sous ma bonne à saboter. Et parce que nous sommes à savon nganga, faut ils allaient en permanence, parce qu'il y a un gozali comme un microbe. Comment un laboratoire peut rester comme ça sans savon nganga? Et nous le payons là, c'est ça le savon. C'était savon nganga. Ah bon, c'est ça. Savon nganga, il y a un monde et ça dit comme un microbe, surtout, monsieur Freddy, toi, qui est laboratoire, tu ne peux jamais manquer un savon nganga. Là, on a monde bien capable. On se l'accident, on doit faire un bon thé. Pas soigner déjà. C'est ça. Mais là, comment on va toi boire? Parce que tu facture les copines. Tu fais un bel. Oh là, c'est le seul place où on doit dans ma cité.
papa tozaliawa je kolonda kulimwa na mto basala accident papa esika boye tozomona ngo kaka me biloko na bino nyonso eza chere bafacture papa eza kaka chere ndenge ezomona bato oyo basalaka na ye wana mosala na bango bakomi nano awa te sikoyo tokozwa wapi tokofuta Maman, polyclinique na biso, c'est la moins chère. Il y a quartier, oui. Ah, mon cher Nabino papa, moi je vais peut-être vous surprendre parce que la fiche, la consultation à médecin, ça ne coûte que 360 000. 360 000 360 000. Docteur. Nouveau. Oui. Oh, il y a 100, 200, 300. Oui. 360. 360. Je paye maintenant. Oh là. Non, c'est une facture générale. Au moment où on a pris, c'est vraiment très démocratique. Comparativement à la polyclinique, nous sommes aux environs, mais c'est moins cher. Je crois que pas une place où vous faites combien, je ne sais pas, la simple consultation de médecin. Vous arrivez dans des 15 ou 20 dollars. Qui consomme, mon docteur? Au moment où on a la facture générale, on a vu ce plan, M. Koudi, c'est encore rien par rapport à la polyclinique. Et puis, on a un service comme Bélé. Nous avons l'échographie ici, vous avez la machine là-bas. L'échographie, ça ne coûte qu'1,5 million. 1,5 million. Revenons à notre malade, M. Kouidi. Madame, au moni, M. Kouidi, accident salagi a souhaité Koumougou très très violent. Tant que a oumeni mingi na été à coma, Nazawa. Alors, baby, que si vous avez oumeni na été à coma, le système nerveux n'a pas affecté. Ce qui fait que c'est un peu difficile à recouvrer totalement santé. Donc, M. Kouidi, le jus rapide de toutes ses facultés morales et physiques. Parce que moi, c'est qu'elle m'a dit que je sais pas où il a été comme. Donc, préparez-vous à recevoir un Kouidi tout à fait diminué. Il y a Koukonda. Koukonda, mais au moins, on a agissement, on a comportement, on a ça sous son dernier qualité. C'est la vérité. Moi, nous avons un papa. Oui, ma coutume, on a vu soit africain. Hein? Nous avons dit que nous avons fait bani kopesa jiso ordonnance ni bisanga soki mobali nanga kokufa papa na ukanga nanga motema na kolela te na mana loba kama kufa te mwina bengi bino mibale mama na mwana po na yibse bino makambo ngo ndama kama kufa te il faut que sambela mingi parce que c'est Dieu qui guérit nous on peut prescrire les médicaments mais c'est Dieu qui guérit sambela mingi papa bon maman tant que ça la facture générale à part bakisi na kokomela ye et pour le régime alimentaire, notamment pour le déjeuner, par exemple, il faut utiliser Blue Band, margarine Blue Band. Je crois que vous avez bien vu. Oui. Blue Band. Il faut éviter, dans la graisse, il y a mingi, mais Blue Band, dans le cholestérol, il y a kitoko. Pour moi, Blue Band, il y a bien pour la moutinose. Et ça, la mukolo. Puis il y a des vitamines A, B1, B2 et D. C'est très important pour notre moto. Il faut que notre peut s'appeler notre makasi. Et surtout pour les petits enfants. Ça peut permettre moi à coller bien à la santé qui toque. Donc c'est ça l'importance, il y a Blue Band. Vraiment je vous le recommande, moi je ne prends que ça. Tout ça, maman, grande hérité. Sur les gamins, et sanga. Donc responsable hérité de l'angaï. Quand on dit que tu as des enfants, nous avons docteur, c'est la vérité. Ce qui est papa, bien, au fil des années, à Zawana, il y a des singas, on gagne un condé, on a bossé là, pour charger nos petits canons docteur, on a beaucoup de charger les guinées docteur. Mais moi, c'est ça, on a beaucoup de on a timbre docteur. Ceux qui gagnent bien, c'est qui ont parce que tu es un garçon. Hein? Il faut savoir supporter les circonstances à bouillir, pas vraiment la canne où est-ce qu'il mobile. Hein? Oh là là. Nous allons tous prier. Ça va passer. Oh là 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 là. Maman, vous souriez, hein? Docteur, c'est ma bonne la carène, docteur, Charles, Princesse, maman, on nous a bien été, hein? On nous a madame été.
parce que ndenge tozalaki na papa na bino donc namoni kaka badokteur ndenge balobaka na bango wana dokteur akokomona moto aza na pasi alingi akufa akoyebisani bato te oyebike papa na bino ndenge totikalaki wana abouge ata te yango ndenge ozomona nga boye nasi nazwi badesizio na ngai oyebike mwa miso nakangi na butu kaka ndenge tozokengele wana yangi nakangika miso boye nazolota nini matanga moko toza nango sikoyo ngai tozobimisa bitumba na basemeki na nga bazobotola nga babiloko ya ndenge wana donc namoni confirme ngake papa na bino akokufa yango moni nga ndenge naye boye nayebi ko namonaki na butu kosalamela ngai nasi nabongisi babiloko na ngai nyonso ya valeur babiju na ngai compris nalongoli nyonso nakende kobombisa yango epa ya mama leki na bino jaki bosiko okobombisa siko babiloko yango oyo yo moko tosala nyonso une fois pour tout oyebi masasi lelo makambo wana ezalaka soki okufeli mobali okotelema te okozala kaka esika moko ozomona donc likambo wana ekozala lokola ngai moko nde motu nazwi shoki ya monene akozalela ndenge nini lokola ti mvundu ekozala pour éviter ke eya kokuta biso na briske te nani po opesinga mpe livre ya lopango te livre ya lopango ezali wana nde nakopesa yo sina wana nakopesa na ngai yo sina et puis papa na banque yaki na compte te oyebi periode oyo ezalaki kaka soki okotisi mbongo na banke okozwa yango lisusu te bimaka te papa na bino asoldaki mbongo nyonso te ezalaki kaka na kati ya ndako awa konti na ye nyonso asa asoldaki yango abombaka mbongo nde na kati ya ndako na maleti moko boye maleti fungola yango eza wapi ngai naluka fungola wana tala azalaki na ye sante moko abien azalaki kolinga olakisanga te nasala nyonso mpona yeba place abombaka mpe namona te ntina ndenge mpe eza wana me naza na fungola nango te mais siko mama lokola eza wana ya chambre et que y a déjà tel état où il y a commune déjà mais pesa ngango so le fongo moni fongo la tête tout le gata tenai to kele na magistère ba katango comme ça na ka kadena na kwa to sana mabele na kati ya ndako isala kalokola so mubali akufi sema kwa sana upembeni ka yeye mtako sana mabe mindondo et boni ba compte nous on a déjà na mindondo bon ni madame yaka nano tu na éviter vous avez problème Ndondo, est-ce que vous avez un peu de Canada? Papa est malade. Mundela Zao. Mundela qui n'est pas monsieur Mustafa. A qui nous a bâti sa papa. On a bondé les boutaliers à l'île d'Aoliette. On a bondé les toilettes à l'île d'Aoliette. Yo quand ça Aoliette. Alors que ne connaît pas Mustafa, bah petit restaurant, bah quelque chose bah frites, bien qu'on nous sonne qui toque bazolia Canabang. Yo pour le petit canal landaï na Aoliette pour ya Mundele à Aoliette. Yo. Zoba penzo ya zoba na mona yo moko moni makambo eza na ndako mindondo omoni yango pia na bandako lo babanda kala lelo likambo kuwe na lobaki na bino ke mono asa na ndoki yeli biso makambo na kati ya ndako lelo papa na bino akomi mutu ya cardiaque lelo papa na bino akomi mutu ya accident papa na bino lelo akomi na mama donc ni papa akomi ona kande mwana mama po yo na mwana bato likambo nini mama yo kanga na lobana masasi leki na yo akobeba ngana kozala te mindondo nga wana nazoloba po nyonso naloba kosala kalokolo yoka te mwana na ngai keba na bilamba nazoloba lere yango elamba na yo kopesa mundele te mundele alata te elamba ya mundele yo pe kolata te otika makamba kolata na bilamba wana sapatu te mama bijou te surtout mindondo na ngai biloko ya maquillage oh ya lipatie pesa ngana no poudre na pakola mindondo pesa ngana no oya yo poudre keba mwana nanga biloko ya maquillage mama likamni na mwana bato asali yo nini mama ndinga zoko se tracassion est que na lobi ye matata sasa akatelema ke luke pas kisi ngai na sina lobi na yo esi oyoki malamu oyoki te malamu biso siko lokwa to sali boye masasi to kende kuna na musala ya papa na bino ozomona parce que charge news bana mutakota kino hôpital ne biso moko bato tozomela malamu to kende kuna ba rembourser biso ndambo ya mbongo et puis baso ape charge ya mutu na bango malade na monika bon zana twali puta msusu na saki toko et puis na mema ka biloko na poto kena ngopata motsina ya pa maliki jake Nasina lobi ndondo. Ata papa zobela pinda bino ko chata prière. Yo ndeko mato eselegi na mutu. Loso ba no problème il faut tomoka na bato parce que yo ko ngokolo. Yo muto mayele yo kaka. Yeye rititi kanga na vana ngana basusi na ngane na zaliao. Na susi papa nazaka. Donc ngoko susi yo zana ngwele ko ya ngai. Na boy ele ko ya ngai. Discussion yaka tokeni. Ozo discuter pona nini? Ya si azwa oya yende.
Nana tikala kaka na yote. Bakoloba no makambo yo kaka. Monde ko kangi liputa. Bongo kango suma na ndenge ni. Makambo to sana ko sasuma makambo ya. Muto. Tata mosi. Mtu la likurende liko. Otike ko ndenge. Kawa ndenge wana to kozela kaba kisi. Bakisa wana musomete. Banda ipata kinda na tongo wana kokanga Mustafa pour changement mon côté ata ko bouger te kaka ndenge tika biso wana ndenge to da. Odo na yena lobika kapona bikeleta chemise mi bale na bandrape na ndenge. Papa penza. Toni kuna ngaba kuna na chambre. Biso beto zoke na musala kuna toke na musala na bango kuna. Bazo nisala biso benda mambongo na ba dépense nso to sali et puis bango ba zo pe charge ya ba mutu na bango. Zela zilo ba te. Comme si ce que docteur le dit sur l'autre. On le vit sur l'autre. Papa makambo zo sala biso. Il faut en maïli. So ba biso ba biso maïli, il faut zo yango, ba biso maïli faut zo yango. On a souvent un problème car discussion. C'est même ma belle. Il me connaît au long de ma toile. Total au yoga landing. Si on a besoin de comme pensa, tu n'as pas na tiki. On ngole ma toile. Si quoi azoyo que l'autre non ma toile longo. Là moi stocker na msa. Merci donc madame, vous avez un courage mingi. Utindaku ko senga basala bino par remboursement ya ba soin ya mobile nayo. Ça c'est avoir du courage, ce que nous appelons du courage. J'ai vu madame monsieur Koudi qui est mon directeur financier ici que j'apprécie beaucoup m'a fait rater $16 000. Vous vous rendez compte? $16 000 de frais d'émission. Et c'est dilapidé, volatilisé à cause de M. Kouti, votre mari. Madame, vous m'avez bien reçu. Parce que M. Kouidi est un vieil ami de longue date. C'est un ami, c'est trop léger, je dirais mieux un frère. Vous m'avez bien reçu. Je suis rentré. Le lendemain de ce jour-là, Voyamaringa, le lendemain, M. Kouidi a yé awa. Kotala kakana tali M. Kouidi, votre mari. Regard ya pamba, a pesaki ngai. Ça reflétait la jalousie, la haine, le mépris à mon égard. On dirait Azo Zouangai et Bonga, oui, qui PDG. Regard ya pamba. Rien du tout. Je dévisageais en lui la haine, le mépris. Pour remplacer Ngai, Azagina envie pour remplacer Ngai Awa. C'est pourquoi j'avais décidé à voyager en Ngaïté, je l'ai fait remplacer par son adjoint. Ah bon? Voilà donc le problème. Kokenda Kei, le Bakinaya, que nous avons une banque, ayana mbongo wana awa. Comme ça, tout bon ça m'a comme le voyage. Voilà, j'apprends qui est allé faire l'accident entre banque et la maison. Oui, madame. Voici donc le problème. Me fait rater $16 000. Donc hier, voyager non, à cause Yandenge Ayaki Awarabiro. Mais biso to yebika ke yalinga voyager à ça l'accident a fait voyage. Le lendemain de ça, quand je l'ai dévisagé ici, ce n'était plus Kouidi. C'était un autre homme. On a Mona. Le gars à Pamba, la Mona qui est pas là. Voilà donc, madame, l'argent dilapidé. Enfin, volatilisé, je vous l'ai dit. Alors, je vous demande de faire tout. Luka Nandako. Partout où il cache l'argent. Vous voyez, l'angaï, $16 000 wana. Monsieur le PDG, $16 000, pourquoi ça n'a pas sauté? Toujours, il y a un accident. Banda bimaki na tongo aye musala donc comment na toyo comment les sous azana koma. Oui mais madame a fait l'accident entre la banque et votre maison.
Accident n'est là qui entre banque na bureau na bino. Tu as bien trouvé des raisons, hein? Madame. Donc, allez chez sa deuxième femme, apportez-moi l'argent ici. Je vous rapporte aussi, madame, que voiture, voilà, monsieur. C'est une voiture neuve. Chanroi automobile Nangai Zeli Mingite. Il va falloir que vous fassiez réparer cette voiture. D'ici là, agent Nangai, Mbemba Christian passera au service social pour que nous ayons la situation de M. Kwedi à l'hôpital. Et là, vous avez que Kwedi a sali accident. Mutozali na koma na ujiko ndimate ke mbali na ngai asali scénario moko boya ko sana ko sala accident po ayiba mbongo na bino ezali pe na $16,000 te oya kujiko kimela kumsala to ujiko kende komisa les accident akoma na état oya zanango mais zela mama akoni kondima et donc zoka musanga ya deuxième bureau makambone zoka musanga masasi asala accident bino simbongo kenango n'est pas à deuxième bureau. Madame, je prendrai mes précautions pour sauvegarder compagnie. Il faudra que j'avertisse la justice. Je veux faire une plainte. Lipati. Maman. Vous assirez ça? Non, il y a bandé. Lipati. Maman. Yaka. Tellement ouais, nous sommes assez mandés. Nathalie madame que oh ils se sont nés là. C'est quel accident? Vous savez l'accident? Et pas. Et on me dit mon accident tombé la famille na bino. Ouais. Non, vous êtes à côté école de navigation. La victoire. Vous savez ngo utazwa. Non, c'est pas monsieur Moustapha. Bon ba kisi wapi ngo yino. Na peut-être que tu penses qu'il est dans l'hôpital. Akena ngo hôpital. Bongo bongo. Voyo sala kaso apesi mbongo na Moustapha. Mbongo ukoma watika kakisi mtezo koma. Moustapha pesa na mbongo sana ngwana ko tindela bokilende ka bakisi apa mbongo te. Apesi mbongo te. Apesi mbongo te. Apesi ngate na kama ko ntakomi ko ta apesi bakisi ka. Apesi ngana mona ke suti ali na suti. Asani ni? Abuinga. Mabala Abuina mukolo tata na bino za na pasi. Falini. Tu so moni bongo mbala zakina bolingo na ete bino ndena busoba na bino ko ko mipesa kana mobile ndingo na fiancé. So mona boyo na tangwa pasi ndingo lisusu te. Ngandeli kama na ina tuneza mususu lipati. Mukolo papa na bino asala ki accident wana. Vraiment je me souviens na bimaki wana tongo ngana bimaki avant yo ozo sala misala wana ndako. Papa na bino le atika yako bima wana ndako makamuni le kaki na si. Ozoeba mukolo. Nazoeba. Oh, il m'a tongo wana tongo pesa nga putuki wana. Na sima pe lo mabesa maite papa zaki ne bien habillement na chambre ye avec pressé ndaki musala. Ce qu'on essaie papa na sali café America tasse moko. Allez il pate. Allez il pate avec pressé. Autant America tasse moko na transpirer ki. Transpirer ki? Avec pressé tant à tout ka pour le mouvement dans ça. Ngapa na du poudre na pa collier pour na mulunge ya nezaki. Asepeli pe kuta promettre ngai bilamba na mingondo so auti voyage. Adimi était bien son voyage né à Kenya. Ma ça c'est qui? Ça va bien, il m'a bien. Est-ce que vous aurez tenu ma camona solo? Oui, à ça qui m'a dit. A pas collier poudre. Il parti poudre wapi opakola ki papa na bino. Poudre na nga ozuli tselenge. Ngai mwati na ye na pakola ina no poudre. T'es un responsable comme Kwedi. Ok no pakole poudre à fond de tes maman. Est-ce que je vais pas poudre en ningé ça comme ça? Côté na luboko na litama te tala kana makamna ngi so le kananda ko zali héritier masasi. Poudre à chocolat. Et puis na douani na ngokende ko so poudre ko no pakola papa no na matama moi no likamuni. Atukaki maman. Do na moni place makambo wuti. Ndela liyo pakoli poudre siko abandi ko la ko ba cadeau. Kelera ko ngaya la kaki cadeau. Ngai mwati na la kaki cadeau. Ai na bisala mindondo. Teza yo moko ndio sokotisa koma mindondo ka koyela bino nyoso imbale akoyende pona yo akoyela bino kona pona yo usika kyango pona yo tena mindondo poudre ko no pakula papa no poudre hein
au parler banakala na moni place makambo te atokaki na loba banakala ke mono aza malamu te bazotelanga tembe mpo na nini boso yaki tokoni sikoyo tozoswana te tozoloba nde makambo awa ndenge ezaleli boni kuna eloko nini eza kuna makambo kobima kuna mosusu mpe deja alobi bakosongisa mbongo oyo tosaleli badepense wana te makambo wana nyonso moto aluki yango ezali ye moko kwedi donc alingaka voyage na ye lisusu te mpe deja alobaki ka kovoyage lisusu te atindaki ye na banke akende kozwa mbongo mpo adjoint na ye avoyage adjoint ya kwedi bavoyage na pdg kwedi kokende kozwa mbongo $16,000 pour un voyage à Baninga, à comme il pour un PDG à Asali scénario, à commencer bon, on a qu'à dire pas deuxième bureau, à confirmer pendant qu'il y a un deuxième bureau, parce que un deuxième bureau, $16,000. Les aïs n'a pas deuxième bureau, on a pas de deuxième bureau. Nous on va le voir ni bana kana to mo ile ko ni mo na changement na kaka. Bele boni ko eta eta makane eta makana. Abota ki mo ya solo wana. Sigona ya kana ndako makamana solo ka wa eza mutusu. Te wana balobi on a mis nanga. Masa si wana. Ye papa na ndio musuna musaba ndiko ka baninga ba problem. Soka mo mutu oya lingi muninga na ko lebela muninga mo se muninga na babilo kandi. Ale ya ko songi sambo wana te d'avance mama kama na justice biso to futa biloko wana nyonso. Mais biloko zo katena voiture na bango musale bebaki bazana besoin na. Biso to ko sambo kana. Ona tu accident bako soki ya kufa. Bango ba futa biso ni. Na ko mana ko tuna mwana pona makambo mususu na uti ko yoka kuna na tuna mwana oyo soki ndenge nini kodi abimela ki mukolo wana azolo bananga kamata ki poudre apakola ki kweli. Responsable mne lokola yana bino baka pakole poudre na mwana poudre pe ya fonde te mwana oyo mtapakoli papa na bino soki yana bino poudre mukola sala ki accident wana poudre na ndenge naka pakole na ndenge mabe asa mwana na yesu dem so moni ki to muto ndenge ni bon mabeni bisawa mais yidi makambo bimi kuna te pe déjà lobi nina lobi le rekodia so kota na bureau na ye akotika na bureau na PDG a fixé kaka kwedi le kwedi azongi si regard pa PDG atangi makamuni so salaki na motema ya kwedi nzo mona na ene sana kati nini kutolobaki lisusu jalousie nani lisusu ebonga na ye asa ko confier ebonga ya PDG pa koma na ebonga wana donc sali kwedi lokola tableau moko mabesa ni lungi na ye PDG wazambi kudi yango na to biso de to kama abikolie na yana nda kutoka ndia pakola ki epo abikola ki makambo sana kata motema ni pala bikola pele kwa nini yake na kupakole poudre sasa ndio wana mutelu ki makambo ala ba pele kwa zo bima kwa zambi kudi ozoke mesala pe accident pala mona na accident ya kwedi kwa zambi kudi na zono banoni kambo mwana ya pesa mama ta yo muku mbala muku soko pakola ki atala ni pakole na ruja leo mama na fonde tena mubali wangai akalo pakola fonde tena akalo sala sinapo na fonde tena pakola ki wana ebonga ko tiena rouge à lèvres tiena ba mascara nyonso pa bonga lokola mwana ya bonga kate okomi tie mwana mwasi melala ni pe mari de kamoni mari de nina sasa si akatoka mwana sala unini mwana asala ngani na pa kuli mubali kuzi moni yango wapi marisha mabele tabla na mobimo bimoso kwa poudre yango pe napesaka mama akindaka na moziki akindaka nango kuna apakoli kuna sai na pe 2 jours na tongo ta ya bima apesaki nga tono moi papa omela kasa zaki pour essayer de toki eleka bimba bongo na vi poudre la pakoli on a tiré le camion ngai kasi poudre yango na bien pozwa ki yango poni yo soki accident mama ngai na yo soki poudre wana te ngai ko mona ngabo ina zali anti ozoyoka makama sorcellerie on ekanga kangai te lipati na simba ki poudre na yo ndesika na yebele ki kozana kisi mabe mwana oyo ozana makama mabe yango wana na simba ki te otaka na koti na mona chambre boy mtoto na ngamo bimba mutoki moko makasi ya bambu mama mini na yebi ngolo bakite ngala lebise poudre za mabe la siki akona pakola yango te bakite ngai sisi zo kangate na yebe ki yango biete mwana za mabe ba kisi na yezo zo kabilo moko na kati ndako mabele fungola mi ozo samba na fungola mi tute boni boyo ko mabele fungola mi suma mama ozo mona koti ba mwana pa mwa yipa za mwana mama na yipa ko bozaki bombanda eto ni mwana yo so ngala biko mwana ngo mabe yana bile wana so kufa mabele likamu tungona likamu nini na likamu nini yo mwana mbali mkoma kwa tina te yo otande uyo otande kuna yote okoma kwa fam yo pesa mari de mama na yo ngana mona ndengo tikali tata mwasi makamu nyoso yo muko yo mwana mbali yo mtoko kwa moto na ndako kama kupelisa moto mako ebandaki ndenge nini tata na kama ino pitalo sukuru la yente kwa ndako mama kwa mbongo musala zo sala yango na teza mawa tro mawa pesa na mwana mobali abu siki ba chanja kama mindona kwa mobali yo kwa mwasi mwana mbala ndenge nini maman moi fani nango 2 jours après sina na pakol papa monsque nga na sala likamia mabila kati bon poudre nango fani nango 2 jours après sio oyo kama dio pakoli papa poudre kaka poudre wana moko kaka wana poudre wana ka pesa nga na pakol papa na bombi wana ndako siko na pakola ka avant hier ata na kende pa Mustafa esili o pakola ka ona kende pa Mustafa
Avant que tu me fasses ton goût, c'est bon à comprendre, madame. C'est que pour mon gars, il poudre, wana, le gars, la personne m'a pas ma paix. Il vous appelle ce qui poudre, le babongo. Bon, on a eu au Pacoli, papa n'a eu, papa n'a eu un accident. Il y a mon papa Pacoli, papa Moustapha, il y a mon posé, je comprends les places qu'on a dit. Vous avez un moment que je comprends les terres. Non, mais tout ça n'a pas d'accident, il est là. Il y a un poudre, il y a un. En tout cas, moi, je suis bandeko ya nanga mawa. Lokote moi je suis wapi bandeko soli kama ko yebake muto zo bala sana ba kamandenge. Mbete ngake bala mwana moi je suis. Udi na mwana. Ninga kate soki na so lesa muto na so nyoko amela abando dongola ngai. Bien. Aya les sous-soutés, $16,000 qu'on a fait ça. Aya était pour année. Tu vas là pour le meilleur et pour le pire, hein? Mais on est comme il y a les pires et les kebelés, n'a comme il bailler. La ligne est le meilleur et les cas. Pour les savoir tout en tout cas place il y a les pires, voilà. N'a n'imagine pas qui fait mon gongo. Donc on a mis quoi makaboye. Son qu'on t'a dit, on a mon capacité pour prendre son boye pour lui. $16,000 on a mon account. Deuxième bureau m'envoyer. Comment nous nyoko langabo. Si on a pas story noir les autres tanga. Famille de la ou non. Nous avons ça la fiera, c'est surtout pas mbangue tengami. Lia, là, le colo link, comment mai. Mais la mai. Ngaki vengi ya bonite. Nza azalaka mobali akomi ki vengi. Nyonso wana supporter pour la libale. Na ba soyi wana so tangi. Velo ko dia pilipili, si ko posta so mukabie. Nana mulia pilipili, comme ça na moni okotangisa so basoyi wana te. Siko komi kitoko mingi tenza. Olia siko mnoko wana okofungwa mekobonga. Allez, fungola. Allez, sala mutu. Yo. Fungola makati. Sala nakotika, nakotika. Allez, amata mai. Kola pilipili baba mai. Ela mai. Modeli nini wewe? Unataka kutoka bana mtu. Modeli. Banda na sio kazi kusala makambo ya solo penda mama. Na sali nini? Wewe ungana sali yao nini yangu? Oyo mwenye na miso. Kodesa modeli ngi wana. Ya solo wana niende ngeni mama. Sasa kweli mtu kama sala hivyo hivi. Leo sio bala kuiba pasi libala. Hatukuzo kama sana. Na lete mabe yao. Pasi libala ne ubala na kana. Ona pour le meilleur et pour le pire. Meilleur c'est là qui n'a pas mal pire ne comme mabe. Pasa libala on est mama kama sasa nini pasa libala yango. Abe sio na fiki ozono bakaka sio na fiki leo kokoka ye. Banda kala ngana fanya sio. Kondese za pasi sio. Simanzoka ne ozono konya. Na fiki leo bana kondika ye. Osi kola kai. Pilipili oboye penda. Docteur apesa pilipili te bomelo. Ozalaki tangu docteur alobaki. Ozali ni héritier ni mwasi naye. Ozalaki makambo docteur alobaki. Tenga na docteur alobaki soki so ezotanga mingi na tia pilipili na biloko. Ya solo wana. Ndio sasa kinakati kuna pilipili soko sehemu tibisaka sasa baba docteur anataka mon va raisonnement na sasa kandenge mkuta leo kengana so zama wa mingi na ndimaki te lekisanga nani lekisanga zote kaka meba pa bazoya kotela yokene fika nani ko boye meba kotela eti kama ko kuta ye awa fika nani sone wewe kama meba bazoya kotela niyo nani kuna mambo Papa bon. C'est bon, c'est bon. Non, non. Mako. Mama. Kuni boyeza tekeibo. Azali kobela ma bangi puis okangi bato. Mwaye wapi na ndako komi kaka bato misato mine mitano motoba. Yo pe kangi yo. Ekangi na mama kaso. Banda ko papa. Natasio pe ko kanisa kaka. Mama akanisa te boyeboni mwaliso moko nazalaka na ye nzambe akokanga mawa te banda ye akenda mama nzoto ekoma komema boni bino soki oyali kaka mwa moke boni kaka makambo ndenge boyokaki wana bo changement mpe mpenza ya malamu yake kaka moke mpenza azosanze te eloko moko te kasi namana mawa mingi mpenza kaka kolesa kotombola banini donc koloba te kaka ndenge wana faut sentir ma reste na prière pour solution sur ta bonne zambe maboko na ye ok
tokendaka na bapiliere mama eloko eleki piliere awa eya te mama numba te ifazala lipati ye abimi bi bana tonga yalaki azali na yeka spasi na yele kwa papa na ya kumi na pasi de moye keka ka bango bazalaki ya miso na yena mindo doka kulela panzamba kusalisa bango muke mutoko debrie bakisi yango ya talo wana tina ndenge toye kobima l'hôpital maladie ya kandoki me kozonga ezala toujours malembe bokimi nga mikolo oboye likambo ino nakimi te ozomona papa malade moye totambola eza te ata aza malade bosambelaka kaka mama bosambelaka ye atikala tata atikala mama lutu na moi nga na kosengala ndako epai na nga moka koswa nzambe akosalisa ye eza bien okemikeka naza mwa malamu taso esalaki nga na ngili mpe awa lisusu tungisaki nga likambo mwaye bowa liboke nakosala liboke ndenge nini mokongo pasi moya kotambola ya donc sineli te nga mona n'insiste que tu as koko total papa et puis tu maintenant kosola c'est un peu malheureux parce que aza source na baita ni en sauté azalaki kaka kolia wandea abaki kopemisa moke mpo docteur azaki fo repo mingi mais azoliaka même moke c'est intéressant nanga tosola nayebi ke ozali peut-être que ozwa autant ya koréunir bamambre mosusu ya famille le mois venu mais osola likambo ya libala nga na lipati c'est vrai que bon position nakendeki ezali malamu te nasali lokwa na kimaki na bungaki na mwana biso te mais eza suite ya oyo nyonso nayokaki sur ye mais après nameki komene banquete na marque na nga komeka kolandi na nzela classe ye azomona nga te komona ene kotali na bamagasin tout ça na me rendre compte que ezalaki kinshasa nde tobenga radio mabaya oyo esaka songi bato bali anamoni aza comportement mabe te oyo nakoboyela ye donc on a décidé na bala ye comme ça to vanani ensemble ko yo yeni na pwani o ni boye mama koko ye pende na ajo ye pende nga na yo ngaro na pese réponse yo bandi kokata wana modeli na kokama mama ya vanda ki asali akete bongo foti ne ye ko makambo bazolo ba yebisi makambo bo asala ni angai oni mate tango sina ajo na ye na ajo ni mukolo boye ba yebisi makambo ndima donc tina libala ba yebisi kama makambo ndima kaka mais ça dépend nani yebisi nga yango maman moto yebisi nga na ndako na vandi na kiti wana papa vandi à place na vandi bongo mutako tia tembele ndenge nini donc likambo ndenge wana omoni biso to ali architecte to yebani donc eza bien te ozana mwasi moko réputation eza malamu te yango omonaki na repliaki moke mais tant na conclure que ezalaki bongo te mama donc lisolo nde mama betelaki yango mobali nyonso oyo alingi mwasi na ye akosupporte yango te donc ezalaki so ezalaki na balabala oui mais na ndako na bino devant papa yango osalaki mwa mobulu quoi comment donc papa sozali sous bien avoir témoigné donc à comprendre nga au moins que papa a tunanga jamais pourquoi na na nyoso kombo nange côté ndenge ni kombo nanga penzi sali ko ni ya kokota makambo na bino tali ngai olobaki te soki na lobaki na kosa kite kokosa ndeza mabe mena lobi likambo ndenge ezalaki na lobaki mabe olobaki ni boni boyeko olobaki ni lero lobaki kosi na makambo na bino bala miki mama baninga basalaka formation kuna baformation bapesaka na radio oyo yo na radio te kaka na ndako okoma kosala baformation mama awo awa nga na komona ndenge to olobi kaka ye aza maladi nini akufi te ayali na ye nga mpe na yali bafamille mpe soki likambo yango fiancé na yo Moustapha autaki awa alobi ye moko azosomba bakisi ya papa na bino bandaki maladi mpe akocontinue akolemba papa na bino te bongo mpo na libala na bino lokola papa akomi na ye enapte batata kulutu na bino batata leki na batata basi bandima kolia mbongo na fin du mois azwa kosala makambo ya libala alobaki na ye biso bon yango yoki ndoki wana ekofila yo te oyekola makambo ya Moustapha bosala mpo aboya ye yoka lokola okosaki ya liboso oyo oyekola so akondima yo alingi ye kaka aza tesene na yo mpendeki monga libala ngo Moustapha aza mundele ye aza mundele balingani na ndenge na bango bakisi nyonso ya papa na bango atikeli ngai akobala mutu mwini po balingani
ya mitema na bango mama ngane bazominga lokuta te na kati ya ndako lokuta lekinde papa papa tina sali mabe likambo ya liawa mama oyo mutabota yeti ondi bebe boye mama na mwana oyo akufa oyo ne poko na ye ya mutabota yeti ya mwana mwana alingaka yeti posa na yezala kamwana na ye mindondo bala yende mwana te nipataza mwana nganje filime ngoke nipataza mwana nganje nipatina ndako ya sosala nini tokola za mwana ngata sosala na ndako ala pata tana malako kende ba mkutu lokola oya ndako na ngai tokola sana ndako kwa hiyo za ndako na ngai nipati soka za mwana nganje abi mana ndako yake akende 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 kele ya yoke nenda yo za mwana nganje lokola jo ndoko toke za mwana nganje ngani akende oya ndikende yono kwa kila shamba oliyoke le sikoyo okolba kanga benganyo zera la benga pakana binoko kwa hiyo azoyoka tika mtira maladi kuna diploma na yona tika mtira maladi oh mwasi miso eko ngalangalo kwa nyau boy bande kwa kama kana moyi bobangelo ko mo eza première fois na eba na eba na ebi déjà donc nous solo bien ko sangelo ko monter te mwana bimisa biloko tokende pardon na tulikuwa na hapo na okenda tukimba yana baye mama kulende mina kwa nini tena mama zala wana ozoyoka ozoloba te mwana nayo wana ya mundele atokeli ekoko monga mtu na bengani mutu te alingakende monga na lobeli makama fiancé na ye bango na basokenda koko na ye wana bisake kindumba koloba na ngene ko mukute nalobi na sini onde papa komi boye mama zere kone na nga komi boye zere kone wana ndio sana nini ha olingo sala nini okolela mutu akufina nu te oyekoloka eningo mesala kokolela bibemba bana no bakufaka ozolela kwelikweli akufi yaka balingi babomba yo mutu nana akufi te babandi kolela je crois toujours kende nga na ozonga makambo bakisi nyonso ya papa batraitement bambongo na komokipe nango na komokipe nango kobanga oleli ye boye mpona nini ati akufi ozosala makambo lokola soki ndokiloko manango soki ndenge obomaki mwana oyo tosalaki opesaki ezali kwatibakoboma tata na ye boni boye bima na ndako okende bima kende osimeli na lukesi lokola mzalinga bina likambo te mabele aziliboma bande bazolela yana wana mabele aziliboma bande kofenete eza bilate lolobelana bato balaba otobalabala boya mabele aboya fenete eza wapi boya mabele aziliboma azilema makambo solekana ndako te bandeko mabele aziliboma boya bazolela mutulela kofita bazolela balekona kosuka kata ndako mabele aziliboma boya na karte otika ngai boye c'est ça passe donc kana ba ta maselele te mone olati siko pour les meilleurs pour les pires yango biso mibale mwasi alati libaya mobali mpe alati libaya couleur moko biso mibale mais ayo pire eleki ozomonango bachemise nyonso kolata kobebisaka na mafuta biloko so ezotangezwaka na bachemise masasi akotikala na nini yo moto ozokende nango héritage mwana ifo banda kozwa ngo sikoyo siko ozotikele nini bachemise nyonso ebebe na longoli nyonso masasi azotikala nango yo mikolo bando lata mabaya oyo akala na bia diana na ta biloko asuka ko okolia te elama kweli yo kanisi anga nini wana kati na kubondera ofenda pona zwa lisusu eloko nini ososili na yo osokende na yo nabondera ko mpona kolia mikolo ekomika so nazolesa yo ozoboya kaka mindondo alesaka yo mindondo yaka mosala no ezali awa oyo anga papa si akenda kala ya kolesa ye nga soki nazolesa ye akoma koboya te lesa papa na bino mamo modele nini susu yo libaya na yo te nasali mabe mama mpona nini boye ko mama mpona ozosala makambo ya boye mama nalati libaya naza motu te ye alati libaya siko aza motu nasali mabe mape ezokomisa papa lokola motu pamba ya mokili mama mpona ozosala makambo ya boye mais azotangisa basoyi mabe eza wapi nalati te libaya mpe ya ngai au contraire kutu nakoki koboya na bilamba bachemise ne moko akala eza po pese kaka alata mamabongo te nasepeli nango te mama okomata libaya no makambo ino bozosala mama boyebaka ngo okoyeba mpe oyo ayosima te yo kanisi aza lisusu moto lesaka ye kaka lobi ya kolamuka masasi makambo oyo nazalaki nango wana
ye wana azolia te ozolesa motu na koloba ozolesa motu na koloba ndeni na kolia mama mama sala mosala na yo nakobondela ye mpo na nini yo mwana na ngai sokosoko oyo mama mobimba boye akomi bebe na ngai mpo nabondela ye atako bebe yango ya tata mobimba boye papa bebe olande ko ya tata mobimba lesa yo moto ozwi bebe asika amusaka bamai wana ko ezokita eza nkele yo moto ozolesa ye mpo mona nkele yango minoko mpe awa po bantango bia ozowete biloko olia tuna ekoti omoni makambo nalukaki sikoyo ndenge totikali boye na ndako bani motema na nga ekiti mwana azali koyebisa bino te azali mondele akeye pa ya koko na ye botika ye akeye ndenge totikali boye tokokosala makambo na biso na ndenge na biso tokonda lese ozomona yango famille ezalaka boye mama papa na bana na biso sikoyo mpona problème ya lupango mabele lokola aza te tokoki kosolola yango problème wana toyokana eke toteka lupango oyo po tokabola mbongo nazwaki commissionnaire oyo nayebisaki yo lisolo wana commissionnaire wana ametre nga en contact na mama moko mama wana mpe toyokani na ye mpona lupango wana otanga toyokani na mama wana mpona konge asomba yango na $60 ozomona $60 wana nayebi te nayebisi kaka na ndenge ya mokuse soki mpa kwa kodiskute soki ndenge nini nayebi te malobaki na nga akoya donc $60,000 nga lobata $60 mama ndako wapi olingo teka kasi oyo te ndako nini papa lobi mama yoki papa lobi mama papa lobi mama ozoka papa lobi papa lobi papa non papa aloba kasi makambo mosusu te papa lobi mama papa lobi non alandisa mosusu non bomengo ube non masasi papa non papa tikana non yo papa tolo makambo bozoba wana papa yo bande longa kaya non non kasi bakisa makambo bakisa kasi makambo mosusu te non mama tika nanu boye ko bakisa kasi makambo mosusu ozobakisa nini papa bakisa makasi kasi oba lisusu papa ata olobi non ekotekama non bakundo na lupango oyo ko non ndenge wana sikoyo toyokanaki mama wana alobaki lelo akoya 60 000 mama tocata 80 ko 80 mama bino makambo ni bino bozosala mama vraiment ya solo mama papa comme lelo basituation mpe yo na ye bozoka boteka ndako na ye omoni ndenge akomi agite okanisa papa koloba te na vi na ye nalingaki akomi agite atelema ta tambola mama esalinga nazoseka nde yomi bakosala yo yebi yango oyebiki nga so nazovanda ko na papa na ngai ye so papa na ngai te mbela nandi déjà nekati place azali mosala yo ezali bongo te ozolinga bongo te mama misopelaka kama ya moto olongwa poto mama bongo te okoma mondele tina niveau boyi andre nani kuna yo nde monoko ndele kaye oyo azambi wana sibonela mama mbote ibzala na nakomi kuti na vanda mama biso bano za malamu alo masasi yaka te okuti biso po yaka te makambo oyo masasi lisolo tokuti kosolela wana mama oyo toyokanaki ne mpona kosomba lupango iyo mama oyo mwana na nga liboso héritier na biso ye donc mama asipe ndenge oye po mama bayo nantuka lero oyo omena te nasalaki programme na kaka ndenge wana nde mama eseki kaka nde bosololaki vraiment nalingaki soko kocomprendre nga mo moke mama to matata mwa likolo pardon yo nini mama nayebiki bokotikala kosafanga nakobima te yaya nakobima te naza na droit mpe ya koloba tanke mwana papa mama nga moto nazoloba nayoka ngai mama ndako oyo mokolo nango azobela ozomona mama babota biso misato ye mwana na nsima na ye yali pasi na nsima na ye ezali ngai komete feti bango bani bateka ndako sa consentement na biso ekotekama te mama soki okemisi mbongo na okopesa obwaka mbongo na mabanga ozwa ndako te bon ndenge okoti wana okobeta ye soko bimi awa nakasi nakolongola yo monoko wana nakolongola yango ya bien okobeta ye okotikala kobeta ye
na kulongo na yonde bafungola ka gourde oyoka zela muno kala ka izomta balobana mama oya zolo boyo mutu pe beba moni azaka mwana muketangu na mimaka ya koyaka mutu pende tutana na libanga donc mutu ebeba kolanda ete aza maladi linga zolo bawana ebangi singa hapo moni na makambo neti ya boye ebongaka famille nyonso mobimba bayokani mais soki boyokani te ekomi oyo aloba boye on dirait que famille moko eza opposé donc bazokinga te yango ebangisaka problème eza wana mama omoni baza bana soki tozoteka lopango ezali pamba te tata na bango aza na mpasi makasi tozoloba boye aza na kati ya chambre moyabima eza te alobaka te aningisaka kaka motu boye esili abeli sikoyo omoni famille ndenge ezalaka lokola hôpital mpe babimisi bazongisi na ndako mpo na famille bazozela nini akufa baya kozwa biloko te ekomi susi ya ngai mwasi na mwana toteka lopango tozwa mbongo papa tokende na Afrique du Sud ayake nozwa traitement kuna moni problème eza wana bosiko mpo tokende basoin séjour na biso billet tokozwa wapi ekouta kaka na biloko ye moko asali nakoki kolinga teke motu mobimba akufa mpo na mbongo togarde lopango mais ye lokola abela baner ndenge oyoki wana tutaka na ye na libanga ye moto akwesaka ye na likolo ya libanga ezosala ye boye mpe komesana na quartier ayebiki awa bayebani na bango donc mama nde tokende Afrique du Sud wana toke mpe na ye oyo azoloba makelo ye toke mpe na ye mpona batala motongo soki bachange bongo yango soki nini eske ye kuta miyebi donc eza mpona papa eza lipango mona koteka te mais eza mpona papa kaka susi ya papa so na kati kaka papa nanga ndenge akomi enfin nakoteka lipango mo te mais kasi mama nalingaki nde obongiselanga mo moke otya ata 80 mpona charge naza nango eza mpona mo makasi mingi bana te na 80 $. ngai na mama toyokanaki tosololaki ayebisaki nga prix bon eza nango problème te parce que oyebi biloko mokili ezalaka bongo tosombaka biloko mpo esalisa biso na ntango ya mpasi kaka ndenge olobi ke mokolo biloko azobela tout ça ifo omema ye mais prix oyo mama sayebisaki ngai mpe nayaki mais fo nakakolaka ma nakamo ndenge nini ozobatisa lisusu mpo mama sayebisaki ngai na 60 donc sikoyo nano esalamaka te ata ye moko mama satiaki talopo obandela lisusu kobatisa na sens te ata ye moko bon bosiko kaka na 60 kaka to eloko nini bakakola te mwana bakakolaka biloko ndiri na soka na 60 na eseki mama ke tango na koya nde tokosolola yo ina bona nazomeka te mama bon olobaki 60 mais ngai na ndenge nataleli lupango na moni na sepeli mpe nayeli bino 30 $30,000 tika mama kaka katikati na ka tika sinauti koyebiso mpasi na nga moninga na yo mwasi naza nango mpona mobali mama mobali akufela ngai kaka boye na ndako mama na biso bakataka mama na luketo kaka 30 wana eza mpe moke te oyemoni yo moko ata yo moko mbongo mikolo eza pasi mpona kozwa 30 wana ifo osala boye mpenza eza lokola ozopesa biso $30,000 eza moke te wana ozofutela biso kaka billet na séjour bongo basoin eza te Afrique du Sud bayebi nga bayolanga mawo ebongo mbongo nyonso wana ekobima kaka na eloko moko ifo botekateka biloko oyo nyonso babie nyonso bazalaki nango wana okokisa te mama omoni France wana vraiment moyen te mieux kuti na tika ngai nasololaki na mutu nani salai salapama alingaka soma na 55 nga na boyi ngabi no en tout cas ye salai tika nani 55 te na boyi mpenza nga na boyi na 55 moni mais yo nakutanaki na ye avant 60 nandimi yango mpe mpona oyebani na mama encadre boza bino na bino bamama mpasi mpona papa tala kaka traitement ya papa bafrigisi na na charge monene soko opesaki biso 55 na boyi bongo vraiment mama okitanga na 30 basaka boyi donc ebisika te bon na bakiseli bino 5 esala lokola 35 $35,000 35 mama oza na mpasi nanga te tozokabola mpasi ndenge moko te bon tianga 40 esi po mama likambo eza monene ozotala na ndenge motu ya mwana wana esi ebebi nango totie 40 mpona basoin kaka 5 bakisilanga kaka 60 wana mpona bango mibale ekokoka kaka te
Parce que là, on est sur Bogoté, quand il faut discuter. 5, c'est comme 45, hein, chiffre rond. 40 pour la soie, 5, on a son bâtiment coupé dans le pantalon. En tout cas, maman, tu as une sécurité parce que là, on a aussi la moyenne de vendre la discussion à Makamon, pourquoi il s'attend. Si on a 40, si on a 40, on a pessimé, si on a beau, il peut évoluer dans le monde, si on a tenté dans le champ, c'est comme tout. Moyen de vendre la carte, comme on a on se propose ça. Yo, vous en avez 40 ans, c'est ça mon bimba. Bon, na même 40 nous sauté, mais na même 20 au moins pour eza ilo kongai na to discuter kité. Na même 20 000. Mais le rôle surtout conclure marché et si li de na pesi 20 wana to sali mikanda, to ke soit na maman soit yo moko mwana nanga yo récupérer oui nanda lelo kaka nanda quoi hein lelo kaka bon on pas basomba kana ni mamu kaka pona papa kaka mais bupiana no 20 ans kaka kaka comme ça maman toke ngandira mo to bon on va pour vérifier wana $20 hein le viao oui. Stop. Stop. Bantu baringa kumona solo kanisa sukini nyama. Visite à 7 heures. Voilà, sukini nyama na. L'air au bien, vous savez le camp. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Madame. Prenez ni. Non, na kufanga te. Nazali mo mingi. Ningi yokana ki pour kutikira ngai $16,000. Papa, ngana ebite tina ina ngoko tikelo $16,000 wana. Na moni na mpesika nini yango mutu asala kaka ko sala accident na lera musala bongo bafuti sa famille na embongo ya bungisi na nzela. Iye moko asala kiona ba yiba kepe biloko asaki nango na nzoto nyoso kendeki. Siko biso to réclamer ngo pa na. Papa ya solo ko diko tuna teke mutu ngo malade azali wape moni ata yete eloko zo ko lukeza mbongo. Toi le bike bosala ki lokola bande ko na ko edi. Non, je suis au courant de tout puisque mon agent affaires sociales à Legaki. Mais so za au courant, oyebi eta ya mutu ndenge ezali vraiment ko ngwa ko tumisanga mwasi na yeboy. Madame, excusez-moi, mais dès que nous avons un bureau, c'est ça qui est justice. Et la justice est prête maintenant, vient de me confirmer que pour saisir certains biens ici dans Ndako. Bisoy, bien pona yo muto tindaki mubali nanga kende na banka kako sala accident na nzela donc nazomona siko accident ezaki piège bosala ki na musala na bino. Imaginez madame ezaki piège bosali mubali nanga na yebaki ate musala bayeko benga ngamba la moko akomi na hôpital ata utokoluka bato na makambo yango. Ata justice yango kutu na yebi te soki justice yango awape ko juger makambo ndenge wana. La justice me dit particulièrement on va saisir le pango. Pango. Oui, il y a bien nous. Parce que la voiture, les $16,000, il faudra que la compagnie soit dans ses droits. Na banyo trop. Vous comprenez tina makambo ete? Oui, que papa c'est l'accident na aire de service. Oui bien ngo. Eza piège masasi. Hein? Alors yo écoute rappelle que yo mto tinda ki pe batu ba piéger papa na liboso pour que ça va attraper accident contre tout en ndete. Surtout na ndeli yango bien yo contre pe. Musala mutako jiko de machine ko edi ndenge limsiko yo yaba na kufuta biloko ebebi wana. Mto mala mbongo ebunga kina tena. Toko sala biloko nyoso wana auprès de la justice. Tout le banana boité ndenge tozali mais la mais yo na ma mutu te. Mula mona sali kuna service na bino. Mula mona. Eza zuo yokela mubali nanga zuo bandakala yokela yezua. Bona batango na biso na yawa mkono kitoko. Azana mwasi kitoko azana bana kitoko. Oyokeli yezua. Eza zuo ndio soyokela. Poza na bana ba fiono ka tiko zoka zuo pona bote biso tozana ngwa tiko finalement. Odana ma wanete. Non. Bakonso ndako te na lobibo. Pardon. Non, papa, ce qu'il faut de toutes les façons, la justice est saisie. À poursuivre le cours normal va faire. Je vous avertis. Papa, non, changez l'esprit. Cherchez à dormir soit dans la rue, soit dans la commune, n'importe où. Préparez-vous déjà. Qui est dans la mine? Qui? Moi, si vous êtes dans la mine, maman, vous êtes dans la mine. Vous êtes dans la mine. Papa za malade nous attend souci on a été à baisser $16,000. Donc coûte maman coûte pour que tu y vas dans 40 pour la difficulté papa. C'est que 40 on a le 16 na futa na ni. Mama tema ka to kele mbala moko so. Mama la moni neti. Kana na makambo musima po
nazomona neti makambo yango eza na lupango yango eza na baproblème te biso tokende pa mosomwana alobaki makambo awa totenaki yango compte te boyebisi nga aza makambo sikoyo papa oyo aye lisusu azolobela kaka sur parcelle moko nazomona kaka kini tata aza ndoki mama mpo makambo azoloba wana osi oyoki nyonso nazomona na eloko na oki koexplike oyo lisusu te lokola nasi nayoki nyonso namoni kaka boluka motu mosusu asomba ngai mpe nakokende kodébrouye lopango mosusu aye po naboyi naya kobwaka mbongo na mabanga ndenge mwana ayebisaki nga liboso wana vraiment te mama tokokoluka na baproblème te mama moni awa moto akoloba non ou bien ezali soki ngai ou bien mama à part biso mibale moto mosusu azali te akocontredire biso te papa basaka na justice te kosala boye justice eza justice soki basi basezir justice bongo sikoyo okoya kokobalola makambo ndenge nini en tout cas bolimbisanga ozokende mpenza okende yango mpenza en tout cas bolimbisanga nakoka su te alobaka kokokaki no mpe te botikala malamu 20 yango so mpe odefaki yango wapi ozoyawa tanda kozwa mpe na eloko te kende no kaka nalingaki mpe nateka yango te nasali yo kaka je si kende na yo kandawa na Toronto, mon Claude, non? Ce Bruno, oui, à Toronto. Comme ça, au Tinda Blog, on a un d'accord, hein? Ça va en voyager la semaine prochaine. Non, non, non. Non, non, ils a bien, non? Ah, ils a bien. Enfin, non, c'est le surprise. On a décidé que je vais faire, que la première, situation madame qui est comme ça vraiment d'accord. Ah, pourquoi ça me dérange pas? Non, on va quand même. Je vais me faire ça à bureau. C'est Batnambelo Bezaki, grand-père Namira, c'est pour ça qu'il a réuni ici à côté. On a mis un aïe à moi. Ah, c'est bien. Donc, papa Vandawa, c'est une amie avant de faire la série. Il m'a dit que j'étais un des comme ça à partir à vous avez infirmier, notre bien médecin. Le médecin me soit mes recommandations et est-ce que maman m'a dit à communauté déplacée par rapport à c'est ça la question. Parce qu'en fait, je suis quelque peu gêné, le sens où tu sais le bal à Bruno, tu allais le faire. Parce que quelque part, Catherine, la liste, de sa famille. Déjà que ma petite balle, il y a autre femme. J'aimerais pas comprendre que la situation est dans le place minute. Mais toi, le petit peu, vous vraiment, c'est dans le milieu. Il fallait que tu arrives tout passer, les choses joyeux, pour prendre ensemble, les gens pour ensemble. Et nous, tu étais malade, il n'y a pas de nous, les autres, elles sont bon. Mais déjà, tu as pensé en procédure. Tu vas la caisse, ça coûte. Tu as je fais le mariage civil, coutumier, religieux, bah bon, c'est ça. C'est juste la circonstance, on est imposé du seul mot de vie, rien n'est permis, comme ça. Pour là, mais la sobriété, ça, les gars, la somme de devenir, Vous avez bien moi Delphine. Natali bino na ndako munene santina bino sala bino. Nani qui sont tout Ndini papa. Tout le l'argent. Ya papa ka boye na situation ka ndongo wana. Nikolo ka ndi papa utele ko loba ya. Allo papa lobi non. Kabi papa. Il est sous l'eau. C'est que si santé s'améliorer. Mais non, non de finir de dire quand même. Quand malade, maman na sasa ndio batoka. Non, on ne peut pas dire. Le bon domestique, donc, oui, comme ça, ça va pour moi bien, ça peut faire quelque chose. C'est pas la situation de l'autre. Mais nous, 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 ça. Donc, on va faire dans ça aussi. Il y a un seul. Quand tu peux pas faire quelque chose dans la vie, tu dois se faire du là. C'est du là, on décide. Quand il a trouvé, il quitte la traduire en justice. Pourquoi tu pas un militaire, on va s'en aller à l'Italie, à Singapour. Mais dis pas, est-ce que vous avez un
C'est quelle histoire ça? C'est me coller à partir tout ça à la boîte. La fille n'a pas la route, parce qu'elle est casse qu'on a voté pour la monnaie. C'est pas possible. La situation est vraiment très très difficile. Donc, ce qui m'a dit, notre auditeur, quand ça fait d'autres choses, franchement, tu as son bon nom. En principe, il y a accident de service. Donc, entreprise de recherche n'a été malade aussi. Vous comprenez? Non, non, ils ont manque de sérieux, ils escroqueries. Quoi assurer c'est que le traitement n'a été nasuka. Soit qui papa est fautif, par après, constituer une enquête, soit fautif, sanctionner. Mais avant cela, il va la justice pour des raisons qui sont inavouées jusque-là. Mais Massa Simoussa n'est dans tout ça. Il y a un héritier Malouba. Il y a un normalement pas à dossier au Penza, mais c'est là comme côté. Non seulement ça, mais la maman Penza, la maman te kanda. Non, on a dit papa Lobaki. Papa Lobaki non pour la kanda. Il y a papa va il quitte le bin non, papa là le bin non on a combien agité, combien a ketchup papa na papa nga osaki na maman vous le miss le bois comme on a mati. Lui ça va camarade d'avocat mais intervenir non, j'en fais mon affaire. Dans un premier na discuter comment l'avocat va l'andira. Je suis d'abord monté. Garder calme, bien monter comme ça surtout comme là tout dans quand on continue sur Awa, donc auto-aménageant pour notre papa. C'est on peut décider, papa va vendre Awa. Papa va vendre Awa. C'est Meki. Vous avez comme ça, papa. Merci Mingi. On a moyen, donc on vend Amélie, pour y papa, pour nous surveiller, pour y aller voir la médecine, pour y aller comme ça, pour nous laisser. Mais la vente après Awa, c'est pas possible. C'est possible. Je sais la D'autres langues, le chef du village a une chaise longue naïe, à toute la bâton, ça va s'allier. Est-ce que papa, tu as souci là? 2 jours maintenant, il était. Moi, il faut. Depuis quand on a fait la carême, il y a foufou, depuis quand? Est-ce qu'il y a pas de kango? Mais est-ce que nous avons fait foufou exact? Il y a tout l'été. Aux hôtels, aux hôtels, aux hôtels, et l'autre, à tout l'été. Pas ces awas. Mais il y a un souci parce que santé n'a pas permettre de faire la carême, il y a forcé. Je ne comprends pas. Bon, canon on a bêté le banane, canon on a bêté. Na si 10 boîtes allumettes. Canon on a bêté. Oyoga moto. Na bêta musique, na fumoni radio makasi. Ozoyo kana kuti sentiment, cardiaque ngwe zakale boy. Bon. Si ma cardiaque soko yoku matele, il faut muto akata mutele. Hein? Côté na extrême, bêta ngana utile poisson. Ngana nina ngama masu muto utile poisson. Parce que ce qu'on coupe no awa, on coupe no et denga ko papa coupe no ma libre parce mais comme justice ici la nango comme ça le pan on a bénéficié mais qu'est-ce que j'ai bénéficié c'est quoi en tant qu'héritier maintenant le côté le pan bazo sanga mo na zo beaucoup pamba c'est quoi nazo liate santé nazo konda nazo bénéficier en tant qu'héritier na yo donc au botinga po on peut faire souffrance tina ngona ngai o sali lengelo tala fumula miso donc ta danki mo weli la ka bo son danki wa ila ka nengo bo to papa ide na ko fa na lembe ndio na kipe loko makamo jitsi lala ide na ko mais non, on a joué, c'est que la montre. À la tissé, les sous-kaka.
era ngo yazotalango siko ozoya na ndenge wana ovandi na chaise yo pe susu okomo susu moi ta chef de village li susu même ozona même je ozoya les camarades moko na cuisine sala ndenge basi nyoso basala basi balia 2 jours maintenant on ne mange plus donc et si maintenant ngana ko fasikoyo cuisine ngo baleka kaka ndenge wana ozana eloko kolamba te osobi eloko te koleka kani wana cuisine eloko ko nini eza nini omoni nga nde na ye maboko pamba epai nakei kuna mama leki na bino mwana na ye wana akotaki na ndako te sayo akoti na kati ya chambre ya mama leki na bino kamata babiju nyonso mema na biloko mosu ya valeur ezalaki wana to nde nazali anga natikali maboko pamba soki nayebaki mpe akokufa na ye noki te me natikaki ata babiju nange fanda olobi nini olikama ndoki te kwedi baloki yo mpo na ngai nateka lupango non ezwi mani chance ya moto akosomba akei na ye bamani chance ekoyelinga na nzoto babiju nange bongo ozolo base bien tati ozuki ndoki te yo nakosilisa ye tika ye orule ye olingo orule nga lisusu nini ezolakisaka esayo moto ayibi babiloko nini ezolakisa narule ye orule ngai lisusu esili mama boni okosala ngango finalement pas botikali kosolola masolo mosusu akomi koloba se bien nsima na ngai so totali be mama yo tozali à la base ya makambo nyonso oyo oleni omeli nini nameli vérité mama yo tozali à la base ya makambo nyonso esalemi nga siko soki vi nangai ekomi futu eza likolo na yo nani akondima kozwa ye na charge ya kizenga kimokolo boye nani akondima kosukola komema kolia na salo kolesa tu nani akondima kizengi ya mutu mosusu bomesana na ye te ozozwa ye na kimokolo boye nani akondima mama kosikosinga ya tro bandeli naini lipati ya makila na ngai mwana papa na biso naini lipati awa timakama mibali na ye olandi bamibali na ye okoti ti bamibali bazokimakima siko azaka mwa bien place azali mais yo mama kobenganga kopesanga baida mabe kobenganga kopesanga baida mabe ti tala sikoyo nde tokomi tande tokomi okonta siri ngai me obebisi ngai sikoyo oyebi yango te kobebisi ngai sikoyo ngai nagani eloko te leta tozwa lupango toteka bamali chance bali kosomba balupango yango te bo sikoyo ngai nazotikala na eloko te je ne mange plus et papa mena kizengi paralysé total donc espoir moko te ata na losambo ndenge bokende kuti bakozongisa bino parde bozonga kaka priez chez vous à la maison pour nini moi juste de désespoir mais maman à la base kosanga lisusu nakosi ata miloko moko te papa azali kosala nyonso wana bobonga papa oui tokobonga ça va tobonga wana boye te tokobonga mais kobonga mosuko papa komi siko kizengi bon mama yebisaka na vérité makambo ezobima mpona leki na ngai lipati awa likambo poudre ezopesa mobulu yebisanga vérité na likambo wana eza ndenge nini poudre yango ata bato bazolobela yango makambo ngai nayebi nanga likambo na poudre te ngai nasilikaki kaka ndenge lipati apakolaki papa na bino poudre eza fond de te ate oke na parfumerie nini bakoyebisa yo ke bana mibali bapakola yango te bana basi nde bapakola yango nasilikaki namonaki yango mabe apakoli papa poudre na mosala kuna yokaki ngai mpe deja alobaki te tableau mamote ke lobima na elongi mwana nayebisaka bino ke mwana nazalaki ndoki na ye esili abopi yao poudre wana nakopakola yango napakoli mpe na mindondo ali yo omeli yango ya komela yebisio kotimaka te nabino nakopakola yango yebisio mwana ngai liboso papa kosala boye te nalobi no nakopakola yango mpona tuna vérité olobi te noko na ngai pardon kosala boye te papa poudre wana eza mabe papa yaka na ye biso vérité papa poudre wana eza mabe pakola yango te papa soki nga nazomikwama boye masasi soki nga nazokoloso bapoudre wana nyonso papa ezalaki pamba te nakei kobebisa poudre wana kaka mpona bomoi na bino vi na bino ebonga yo na mindondo tobongi sikoyo tobongi nazali kolinga te lipati ya bonga na ndako nalingaki nde biloko nyonso ya papa na bino ezala ya bino na mindondo papa biloko ezala ya biso sikoyo leta tozwa biloko nyonso sikoyo leta tozwa biloko nyonso sikoyo siko papa abebi deja sikoyo naganye nini osalaki yango mpona biso me naganye nini sikoyo
Maman, on les freine, quand ils ont là, l'ongo lango. Hein? Voilà. Tika kaka sur tika kaka yope. Nous toujours peut calo, tout qu'on fait quoi? Maman, comment c'est stylé? Donc, papa. Bonjour. 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 Ah, on va tout m'arrêter. Papa. Ça la ma limbe, na souffrir place soin, pour ça ma limbe azoka pas. Bon maman, tu un beau frère. Oui. Tu ma papa et pas na ngakuna. On a aménagé ndako mo monene annexe na aménagé en ponaé parce que na ndenge ndonne solution problème boza na justice. Je crois bah biloko nyonso ezotia ner na condition malamu te quoi moni santé nezosenga repos azala na batracasserie te na wana tovande epa nanga comme ça tokotia médecin abanda kosuivre santé na ye de près mais kuni ziloko osenga mutu permission oyo osenga na permission informer bango baza yaza ya na oyo aza maman donc baza donc c'est ça mindo tokende na ye mpo ameka lokwa mesine kolesaka ye Kebali beaucoup ne y a beaucoup de choses. C'est fait très lentement. Donc, vous avez informé d'une heure. On a problème de attendre là dans arrêt. Problème est n'ayez qu'à papa n'a qu'un souci n'ayez. Je sais pas à rang sur na bandu bomba bloc ou puis vraiment n'a évité. Banani. Attends-moi c'est bonjour. Papa oui ah. Voilà on arrive pourquoi? Bien. Non, voilà, on a arrêté parce que yo za famille à moi sinanga. Je ne peux pas accepter que nazam de konabi n'est pas nanga, yo là la naré. Hein? Je prendrai les dispositions sur nda konanga zamuke na koluenda ko konabi non parce que toi aussi toi sali famille. Je ne trouve vraiment pas pourquoi voilà la naré parce que yé pas c'est pélaté, nous on s'est pélaté on se retient la pression pourquoi bino bande bonne bola libanda ou yo particulièrement. On est donc comme ça tu t'arranges, ça la valise on est ensemble. Je crois qu'il y a assez de place. Non, moi je trouve qu'il y a comme ça pour aussi. La liberté, les n'a ya wana. Les n'a ya wana. Papa il onge penza antuka likanishozu malamu papa merci. Okende kaka musika mwana ba. Nzambe kosalisa yo koma mukolo penza okende musika. Na ko makambo ne kawa penza. Parce qu'il tambo le beza solo. Alinga vanjete. Avangeli. Hein? Ko ndinga lo bitokende tamso azo memanga po avanje mais yo tuna nan ko yo mto ebi mbano bien. Azona ya bati. Hein? Azona. Elombe. Ayi ma biya maso tuna ngala. Atini ngabe ozo ndimo ko fana ndaku ozo vanjete. Yo expliquer. Ati ko motema mabe l'équipe. Ko banga. Non, Vangel, tu as un problème. C'est mais qui pose au camp ça. Vous avez famille à Mosinanga, vous avez un déconnant parce que tu as les deux familles. Hein? Je ne trouve pas pourquoi tu as comme un ennemi, tout ça, la vengeance. Non, ça passe. Tu banana qui n'a pour les meilleurs et pour les pires. Si quoi, yo ono so kende na banana yo, ngana so tika na balabala. L'État soit kuzwanda ko ngana tika na balabala. Wadi so ngana kula libanda biso mbaye na libanda ko kende te. Wato kolala kana porte hôtel de ville na porte ya commune. Alors bika ndenge wa. Place ngana olala place papa olala. Biso nyoso to kolala. Ah mais ndo tika na makelele. Mama, lokola yo boka ki mukembe boka yo. Ola na porte commune pour ni biso bana nuto zai. Ngana zda mwana na onde mindondo azande ya maseseza. Nazo ke na papa na ba mindondo. Bonga na ndima mama na ngapi nola na commune. Et bon awolala wa. To kende kana yo. Awolala wa. Antoka yo zo kamusanga ya lipati yo pento yo mama malamu te. Ah mindondo boni boye. Hein? Choto sundora mama. Dala, lipati. Pardon, beau frère, sincère. Tous doivent ma bête, tous doivent ma bête. N'est to bandi mi koloni. Mama okena homme de veillard. Vai ba to RTNC bafanda. Okere kuna. Nani ko mono ko santiro to tali koloni. Ya beau frère. Mais il y a lipati yo kana ngana zo ebisa yo. Mama ndenga zali a ye penso a kepenza.
na bafilme wa minene ba théâtre ye penza actrice akosala cinéma moko na ndako nokuna nano mona yango te consulta me abe kokende kuna akokende banani abana banani mama mutaboti ngai nga moko Je veux bien, mais Massa c'est lobby, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Massa a raison, je veux bien, maman n'a bien, maman n'a bien sonyoso. Sauf qu'il n'est pas dans mais à condition de respecter, à condition d'en poser. Je pose mes conditions. Comment donc? Maman, c'est sérieux. Donc on a dit, maman, na boyote, hein? Oza maman lipati, oza maman na baon, oza maman na ngapé. Mais na lingyo comprendre de l'okomoko. Kasi ganga que ce que yé et pas nanga zoa bisonyo sokwa bana na yo c'est ce que je veux donc nga na za mwana na yo baonyo so baza bana zoa bisonyo sur le même pied d'égalité donc il y a que pas na motema ya bo mama soto okani bongo d'accord pour na limité tambo ya ba division ba bloc mo ya bongo ezala donc yé pas nanga ya motema bo mama bisoto miye ba bana na yo comme ça tous à la l'aise papa Milando merci comme ça la valise to gende mama zo bilambana papa ngai nde na okenya na bino te po ngai ba mindondo yo boyo nyuso bana ka koloba oya baluka obenda kaka ba makele ya mwana ngalo kola na okenya na hakuna na kauke pa ya ser na ngaka shamoto sambela kana yo wana nake nuvana na ngafu pona moni kola da bino kune obenda kaka ba makele na ninga ngaba mindondo lisusuke na mano ya kaka kotala ka ndeko ngala kotika pente papa ngai ça va te demander sa volonté alors $50 comme ça vous permet de tourner à moi merci papa bino nyonso bozali bana nanga papa nandimi yango banda lelo te nazali mama na bino nyonso nazali mama ya masasi kaka na mindondo te tala sikoyo nakanisaki bato bakolinga ngai bato bakobongisa nga na vi na nga ekozala kaka bano babimi na libumu na nga papa nzoka nde tala lipati yo nga namonisi ebele ya pasi awo ye nde moto aye kosalisa nga na su babosela nde bokende komi so badiscours tika kaka yo moko ozomema mama aza na charge na nga te je ne veux pas tokoma kuna ekoma baproblème mama aza na charge no parce que mama akokolamba mutu non mais beau-frère nani tokana bien badivision wana ememi bino wapi mes ententes na kati ya ndako accord eza te lelo papa nakomi paralysé. Le pas on va se dire la justice. Moi je pensais même que yo en tant que responsable moi dans mon bas liboso aux responsables aux juste papa zate yo t'occuper la famille. Au rassembler banoyo, occuper tata moi s'occuper maman. Le comportement nous laissé à désirer. Donc et pas nanga bino nyonso ndenge moko subu tokani bo te mena petit maman. Cela vaut pour tout le monde. Ça vaut maman, maman tokende kati. Na yako tu na yoko ka tuki putre wane za wapi. Omoni théâtre. Omoni teki mlo komona ngo. Nano moli mama kotika te. Mama kotika. Onde papa zoboya. Mama tomona. Ozo kaloka mama oko changer te yo. Putre wana pamba te. Tolobi tolimbisana nasengi bino bolimbisi te yango nalingi mabe nyonso wana esukwama kakao po poudre wana nabebisaki yango natiaki yango bakisi biloko mabe yango natunaki soki eza wapi po tobwaka yango temo ya moto aza kongoli mpe mwa motema moninga ye wana bali leki na ye ye mpo koyi kobala mwasi yo oza mokolo na ye ozofrenenga na famille memaka na biloko bokende tana kotikala mpona benga bato nabongisa mwa babiloko mike mike wana esali na nsima nakoma mpe lupakozala biloko bakende eza bilango nasukulaki na singa eza na singa mama Libota,
boni ya molongani na ngai. Yoko luka luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini